bandeko merci lisusu na pokwa lelo tokutani kati na émission na biso oyo ya la vérité mpona bandeko bazali na baversion ya YouTube to bazali kolanda biso na niveau ya international na banza bosili deja koyeba biso ete bokoki kopose biso baquestion heure nyonso na internet baemail na biso ezali wana korépondre tokorépondre bino na ndenge kaka tomesana na biso koyeba na baposition ndenge na ndenge selon bavérité oyo elekaka na émission oyo na banza kombo na ngai ezali frère na bino Joachim Zambwana mutu nazalaka na bino ntango nyonso na YouTube bandeko mpe na kisantu kuna na bakongo baoyo basili koyeba biso deja tolekaka na baémission ya télévision dans les airs na bakongo nyonso presque tozalaka kuna bandeko bazali na problème bakoki kobenga biso bakoki kokomela biso mpe bokoki toujours kozwa basolution to baréponse na mituna mpe biyano oyo bokoki kopose biso. Lelo tozali kolobela sujet etali la sorcellerie parce que ezali sujet oyo ezali très pertinente na niveau ya bana ya bato. La sorcellerie ezali misala oyo bato mingi tozali na confusion na yango, ba définition na yango tozali penza koyeba yango te. Sinon ke ba o basili koyeba ba définition yango bazali pe ko placer yango na position oyo biso toyi koloba ete ezali penza na ndenge bato bazali kozula yango te to bazali kolobela yango te. Bato ngo banani, peu importe mutu na mabele oyo. Yango wana dès le départ tozali ko lancer émission oyo pona ko signaler ete materia oyo ezali très sensible précisément epai ya bandeko oyo babengami koma baprophète pe bapaster oyo batondi na babalabala na biso na les églises de réveil bapaster na baprophète ebele bakomi na gloire bakomi kozwa succès na misala ya nzambe likolo ya capacité to potence to mayele oyo bakoki koloba nzambe apesi bango oyo bazali kosalelaka mpona komonaka bandoki. Est-ce que bandoki yango bazali question yango tozali nango awa tokodemontre. Est-ce que bandoki yango ya solo bazali na lolenge biso tokolobelaka yango ete mwana ya mutu na mabele oyo mutu lokola ngai mutu lokola yo bongo Satan a utilisé ye apesi un certain pouvoir ya kobongwa na mpuku ya kobongwa na ibu ya kocréer des tiges almeta zoka tsafu ye wana apumbwe akomi ndeke. Ye wana tokoki kobenga ete akomi mpe ibu akomi nyoka akomi mpe kimpungununu akomi mpe nkoba akomi mpe eloko nyonso tokoki kolobela bato na mokili précisément na société na biso na village na biso kuna na Afrique ya kibokolo bazali toujours kokanisaka ete ya solo bato ya boye bazali bato yango nde bango bazali kobenga bango bandoki. Eske makambo ya kindoki ebandi kaka sikoyo na mokili to ebanda depuis kala? Est-ce que makambo kindoki na société na biso ya ba-africain eutaki tango avant Bible eya ou bien après Bible eya ou bien tani nango bato bakomaki na esprit ya kokroire ete bandoki bazali na mabele biloko oyo pe na première section na biso tokolobela yango toyebi te bandeko na YouTube na ba 10 minutes tokataka combien d'épisodes ekozwa biso kasi mutu kokende mosika te tozali awa tokolobela makambo etali kindoki presque ba verset biblique nyonso place balobela sorcellerie tosili kobenda yango toko analyse yango toko kene nango moko na moko nde suka toko ya koyeba nani yango azana raison pe nani yango azana tort sinon que awa likambo raison ezali te likambo tort ezali te mais toza ko éviter qui mon peuple périt par manque de connaissances de importance ya programme mpoko lelo to bimana mauvaise compréhension to bima pe na buzoba oyo batu bazali koya kokosa biso soki pe bazana raison tika toyeba soki raison ngo pe awa na mpoko lelo ekobima. Ngai frère la bino Joachim Zambwana mutu nazali l'impresario du jour impresario pona ba oyo basili koyeba ba langue italienne bayebete impresario signifie mutu oyo azali ko présenter un programme ou bien likambo comme un représentant d'une équipe. Nous allons toute une équipe, nous allons faire la recherche, makambo tali materia ya nzambe, pe nous allons koya nango awa si base application nango na société na biso. Deko na ngai mutu kokende mosika te tika tokenda kozwa moire po ya liboso po tango tozali kozonga toko regrouper ba makambo nyonso oyo etali kindoki oyo tozali kolobela na mpoko ya lelo tokende kozwa mwa kopo na biso ya mpio na mpoko ya lelo ngai l'impresario Joachim Zambwana. Merci mingi. La
merci mingi bandeko na banda tosili kozonga awa place tozali kolobela sujet très pertinent, un sujet qui concerne la sorcellerie. Sorcellerie ba pasteur ebele bazali kolobela ndenge na uti kopesa introduction. Sorcellerie pe bandeko ebele bana ebele na quartier bazali ko chasser bango na ba parents na bango na baboti na bango parce que basili komona te bazali bandoki. Bakene na leta azali kutu ko défendre bango te sino ke ba leta musuto sili ko yeba kayango bako yebisa bino ba pesi no lettre de recommandation par juge bokende ko trouver ba guérisseur bokende ko trouver ba nganga bokende ko trouver ba x y z batu oyo ba mona ka soit ba mbiku soit ba église boye la biso rapport soki ya solo ye mutu apesa ki avocat wana esangana kina lipa ya kindoki ba tango bakoyana ngo mwana oyo sasa yipi bakangie pa zali ndoki bara ko iko sindika achasser bana o bazena balabala na ba mama na bango abandonné ba mabala ya kitoko bandaka kitoko na suka ba mabala ngo esiliko kufa pona nini parce que batambola kibongo kuna akeiko mona na ye mutu azaina sima ya misala oyo. Est-ce que makambo ezalika koleka na niveau ya société na biso à travers ba guérisseur to ba féticheur to ba voyant to ba bengani ko ba marabout? Non, ti l'église Jésus est monani yango na place o tozali muntu ko kende musika te yo pasteur tozali ko professeur ki bandoki bazali simba biki na papier tozali ko to kende verset par verset o prouver biso ki ya solo verset biblique et confirmer que te bandoki bazali. Yo pena misu na komona yo muntu ozalaki soki na misala ya franc-maçonnerie yo muntu ozalaki na misala ya deuxième monde olobaka ete ngai mutu nazalaki secrétaire général ya bandoki ngai mutu nazalaki kosalisa ba accident wana lelo oyo okozwa ba question lelo oyo okoyebisa biso soki ya solo misala oyo ya komona ka bandoki to ya kindoki yo ozalaki na yango soki ozali charlatan te soki ozali mutu ya lokuta te. Mais en attendant, le Coran a silaki ko promettre bimete oyo ezali la parole de Dieu. Makambo na biso ko utaka na Bible avant ya kotala na société na biso. Makambo na biso to kotala pe comment elekelaki na Bible. Buzoba nini batata ope bazaki na Bible basalaki et comment raisonnement na bango ekumbaki bango na makambo ezali ete bakaniselaki yango bombo. Menga data lelo yo ngai na yo tosili koyeba ete toza bato Nouveau Testament tosili komona ba erreur ba Ancien Testament tomoni pe ba Nouveau Testament pe lelo na l'an 2010 tozali tika ngai na yo toyeba ete mutu soko zali kokola tant que les années avancent ba ma ignorance akala il faut la rectifier. Est-ce que tanga bakoko na biso ndenge bango ba isulaki kindoki ndenge bazali ko raisonner ba makaniso ba yebaki explication na ngote biso pe to continuer ko vivre na même modèle wana ba biloko to ko débattre yango. Mais en attendant ngai l'impresario Joachim Zambona na zako pesa bino na introduction ba verset biblique presque nyonso oyo to ko kende ko analyser po peto ya kotala na société na biso soki réellement comment to ko kumbela émission oyo concernant la sorcellerie. Ya liboso nazali kopesa bino ezali na Exode 22 banana 17 tina 18 kuna place bazali koloba ete ne faut pas faire vivre une sorcière. Mon sorcière ebimi awa ngai nazali koloba ete eske bandoki bazali te toko yeba soki Bible ndenge alobela ki awa ne faites pas vivre une sorcière soki réellement balobela ki bandoki oya yo ya quartier na bino o ba ko créer ka foudre oyo bakobimaka na butu bakeiti na Paris bamoye na télévision oyo bakokendaka na Londres na bato na bango ya feri wana mpe bakadisi tina océan bakomi na États-Unis bandoki yango tokoyeba soki bango mokanda Exode 22 17 alobeli ete ne faites pas vivre une sorcière soki réellement basorcière yango bazalaki oyo bakokaki kozala na puissance wana ya omniprésence wana ya komona na partout au monde.